Oui, awa bandeko bayaki awa pona makambo ya wazekwa. Fils wazekwa fala beta miziki awa. Bandeko baboyi babengi police. Police alobi azara pona 5 minutes wa live na Facebook. Akokota kobeta miziki te, apesa kaka ba congolais mbote pona 5 minutes depuis to Panzani. Tozana ndeko Kito na bana maini surtout awa. Donc Wazekwa, il est venu en Angleterre juste pour la 5 minutes ya pamba. Ya bon mode policier ba yebela wa bana mboka ba tombo ba bi musique ezate jusqu'à la libération totale de notre pays musique pas question ba conseil na kati ya poto. Donc yango moni mutu mbute pesa maki awa ya danger pour Wazekwa kota na kati ya salle. Donc musique ezate bazoza Wazekwa akota na salle juste pour 5 minutes on peut ça va congolais mbote. Donc voilà quelques messages. Nazaki na opona opesa ba congolais. Président olobini ntomoni bambila awe belé pour la likambo ya Wazekwa président. Sozo akota salaka 5 minutes. Apesi ba congolais mote azue bode na ye. Ezali ka musique te. Na biso de musique beta te. OK. Akoti apesi bana mboka mote abini na ye na bengi sia ya ko. Matono ko. Bakara ba policier belé awa. Ba policier belé awa bakara mituka ya bambila awa belé donc likambo ya Wazekwa fallait ça malakati ya London City bana mboka ba vrai résistant ba vrai combattant ba lobi pas question musique na Londres yozonga jusqu'à la libération totale de notre pays yango bozomona awa ba mituka ya bato belé tondi aya ba policier donc ba okotaka Wazekwa pona 5 minutes après si ba congolais mbote. Après, tout Kabwani, Makamni Cécile. Au bozomo na ba policier bazoya. Pour ba congolais batonda naki awa ba misusu bakangi bango bakena bango. Donc voilà quelques messages. Na kwa ko pesa yeke ko pesa moi message ndenge lumbel be pesa maki awa. Ndande ba makambo esalamia wa. Bwewa ke to comme na guerre na ba maître London. Oh mukuna mibenga ka maître ngai maître Chiwaraye. Mukuna oh maître Chiwara Zoloba. Njilua ye ya Zoloba. Vous comprenez? Tous les mecs qui n'ont pas de problème, comme on a problème na biso wa combattant, vous comprenez? Tu lumbe awa monika bambila ndenge ba kwei. Musique pesa la montée. Musique pesa te mais to yo clima akota moins 2 minutes ça va biso ba. Apesa bambote. Vous comprenez? Kuna biso to Rolanda. Biso to Rolanda et si matin après to bengani ate. Biso to kelema wate. Olobini papa pesa message papa. Tu ya ka wa to ko telemina ika kota na kati ta. Abeta musique te. Abeta musique te mama opesa biso idée ono azokota kaka pesa mbote oni nini te. Biso ngina posa ona te. Posa biso ika akota na kati. Donc musique na Londres ezate. Tino ndeko tino pese la pona pese la ndeko tino. OK. Bandeko bosomona awa. Ozana bandeko ba policier bela wa donc toyebite tokosuka awa professeur Gillette Sakou de Sikozali. Tu y a depuis 18h, côté les Mila Félix Wazekwa Fabi ta musique awa, mais esimbité, Mila lobby musique ezate, donc tout ça tisiko awa, tout ça c'est là, négociation ça ma makasi, Mila lobby a kobeta musique ité, akotaka na kati apesa batu mbote pendant 5 minutes, après biso va combattre to escorter ti to bimisa. Félix Wazekwa. Donc voilà, tout ça toujours à ligne, tout ça c'est la police à soyer pour les collabos au Boni, les grands collabos au Boni Tongomo, Yemutu, à Ganzaki Makamu Yango pour nous rebengi ça Félix Wazekwa abeta musique awa mais ba patriote, ba vrai patriote, ba telemeli Boni Tongomo, ba telemeli Wazekwa. Moi, il y a des musique na kati ya London awa ezalité. Donc depuis bandeko tozalaki awa depuis 18h. Depuis 18h tu es na kati ya London awa. Donc musique ya Wazekwa ezate, ba policier ba tondi ebele awa donc ba policier ba tondi ebele awa moyen te. Toujours c'est la kaka bazwa Félix Wazekwa.
lokola bafutaki mbongo na ye bafutaki billet na ye pour aya se présenter awa. Et donc London ne tombera jamais. Ezali ndenge mona bandeko ya France bazali kosala musala kitoko pona kotelemela combat na biso ya résistance. Donc l'embargo continue jusqu'à libération totale ya mboka na biso. Donc ba policier awa vraiment moyen te. Donc il mutasanga azali ka premier ministre britannique. De ba policier awa grave bakangi ba patriote mususu bakena bango na ba van. Donc ezalaki pena opesi mbwa lobi soso kamata. Yango toza toujours na ligne bandeko bolanda biso toujours en ligne. Donc wase kwara échec total. Abeti musique tendenga kansaka kobeta échec total. Donc ibana mboka baza toujours debout. Et si kanyo sobozali na Belgique, na Grèce, na Turquie, na ba pays scandinaves, na Canada, na États-Unis, tout élément. Parce que batuana pona ko balkaniser mboka na biso bayeli biso likambu ya musique pour tous à distrait bayi bandenge bako balkaniser mboka na biso. Tout le monde a déjà kuna Félix Tshilombo apesi déjà ba Rwandais ese mboka na biso bazali siko ko avancer pour bazwa mboka na biso mobimba. Donc ceux qui tozaka distrait na makambu ya ba musique donc tokozanga mboka wana. Donc tout élément la pouvoir ya Félix Antoine Tshilombo na makambazali ko sana mboka na biso rien ne marche dans notre pays. Musique ezali eloko moko ya distraction ba yeli biso. Donc voilà un véritable état de droit yango toujours moi na kati Angleterre. Véritable état de droit toyi awa. Donc il faut là bandeko. Tout ça toujours en ligne na bandeko. Donc les patriotes baza à liboso ya salle. La police va négocier au salama, c'est comme déjà 3 heures et quelques. Nous avons des patriotes négociation au salama awa pour na Félix Wazekwara à côté pour na 5-10 minutes. Donc voilà. Vous avez toujours branché. London ne tombera jamais. Tous les collaborateurs, tous awa donc négociation za makasi awa. Tozo fabrication surtout yo mutozo sala makere déjà en avance. Fabrication mona kana no ya yo moni oyo. Toyeka 4 personnes. Mais si oya yo pera to koyelo 100 personnes. Donc oya ba jour wana. Mais la fabrication si banila qui déjà papa. Ya bango bandima kati ata bandile ba kondima kati na kobeta. Yango tozo zela ye. Ouais. Donc les Congo d'abord. Nzube. Oh, Nzube aussi la police. Pour la négociation, on va au Wazekwara. Donc, Bakeroza Wazekwara. Bakeroza Wazekwara, juste pour la 5 minutes. Bayekozwa ndeko wase quoi pour na bakotisa ye na salle juste pour na 5 à 10 minutes comme ça tous les cas. Donc voilà Mbila alinga zoye biso moko is inside there. Yeah. Donc ba combattant bako kena akobeta musique était bakolande pendant combien de temps to kota na et donc voilà Wazé Kwaye yo artiste congolais papa Wazé Kwaye yo après ça va remerciement na ba congolais juste pour 5 à 10 minutes après tous les cas. Donc dès que Wazé Kwaye yo azo ki mbongo ya batu donc azo respecter donc il décoisé quoi ils ont juste pendant 5 minutes maître pour un filmage 5 minutes pendant 5 minutes 5 minutes donc
tozokota yaka ndeko nzube ya together meto ya together okay yeah together okay. Il can play music. Yeah, il can play. Non, filmé. Donc, au Bozomona, on va se quoi pour 5 minutes, il y a Pamba, après c'est Bande Gombote, après bye bye, tous les cas. Donc, voilà, Bande Gombo a branché. Nous allons à London City. Nous allons à Maître Fant, Maître Oaza respecter la carte Yamboka UK, avoir des problèmes dans Batou. Dans le seul maître. Donc, on remet ta musique, et ça juste 5 minutes moté. Et ça juste moté. Et ça juste pour 5 minutes. Donc, voilà. Ma solange est abouée. Voilà, voici quoi il y a. Voici quoi il y a. Et ça pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Ça s'appelle des Kunganyo. Voici quoi il y a. Extra, le morceau d'amour. Merci. Bon, pour la combattante, je m'excuse. Et c'est le Congo pour l'invité et sa compréhension agrimée. Toyokani a coupé la tête à zone dans 5 minutes. Sous la sécurité à police. Dans 10 minutes. Dolo Canadien, Tala, Maman, Olingi Félix. C'est là qu'il y a un cortège à lui là. Olingi Totika a été dans le Zala. Il est vraiment rassuré. Marianne à la Pini, Boya Tozako, Pesaïe, Tropenaïe. Voilà, ma presse, maman maintenant sa presse, beaux à la témoin événement. Pour 5 minutes, après Simboté, musique et saté, c'est tout. Beaux à la témoin, il y a événement. Il faut 5 minutes accueillis Nengetouyoukani. Un peu est là. Je pense, va mettre la sécurité, mettre Pindakai. Vous savez de façon que va libérer dans le monstre à jouer loco. Oyo est ici à Oyo, il va Katanga, Masalanga, il va Katanga. Et là, sécurité dans la salle. Toza toujours fuego. Masalanga fuego azawa. 5 minutes. Voilà. Ok. Madame Lapini. Viviane. Can you come over? We will continue with the ceremony. You will put the medal on him. Maria, please. Vous faites un deuxième micro. Pour la Batunanga, ladies and gentlemen, this is the time to give the trophy to the man that is coming all the way down from Paris, from Congo. It's one of the biggest Congolese singers, Marianne. Le certificat sera décerné par Viviane Spou, qui est
Kimpiaka ya danse ça va prendre 10 minutes musique ezate c'est là tout négociation pesa mi police na bango na bazekwa mila la bito pe kaka 5 à 10 minutes lo minute papa Nous invitons Félix François. non ne tombera jamais ayo beta ndule te bafobata non ne tombera jamais Elle est la première femme africaine à Parlement britannique, conseillère militante au vice-présidence de Boris Johnson, bien connue par la police. Baissez-la. Ouais, notamment. Mpiaka est danger. Tuzawa na jilambano tuzana mama Yvette Kotewa na kuna inmo kozo mona ndenge makambo ezali ayo beta misiki te bondeli biso to peka 5 minutes comme ça bima boyemba te ako sala play ba police bango na bazota la kuna donc esili tozali ko accompagner libanda alors akena déjà mama conseil te babe panza alors ko mongo te bino mongo bomoni ça on Piaka. Maman Yvette pour la suite de la génération congolaise. Maman Yvette maman kitoko bazawa. Malgré Piaka tabasa kitoko. Toi aussi ça m'a le courage et les difficultés que vous avez traversées sur votre vie. Merci beaucoup Félix. God bless you. Papa, tout ça, tout. Quand même, merci, papa. Merci de ma combattant et tout solo. Attends-moi 5 minutes. Nous avons abandonné. Il faut apprécier pour la musique. La chaîne française. Félix, hello, beaucoup d'émotion. Tout ça pour attendre le message de 5 minutes, 5 à 10 minutes. Papa, Bino, ya okende. Ngala yo totika na mbongo. Komana. Papa, bobe sa komana Bino. Ngala lo bela yo. Bela sango. Bela kaye. Et pompe. Ye ayo tele ordre public la communauté tolingi bango te. Papa vandi banda. Isili. D'accord. C'est bon. T'es pas mais attends, avec une secteur. Avec l'invitation pour les Today we are very happy because Congo's music has been organized by UNESCO. Donc, Papa, tu es l'ennemi, papa. Ah, papa, na sani. Yep, da be bisa.
Ah, ça va, papa. Maman, sorry, maman. Ma soeur est là, maman. Ok. Ah, tout. Ça va bon, on t'aime sur Papa. 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 Vraiment, c'est avec beaucoup de difficultés. Mais alors, Félix Westcola. Et là, je pense, c'est bien fait. Double médaille de l'année, certificat de reconnaissance. Félix va voter le matin une seconde heure. Minute Ekoki, Abima, Ekoki, Minute Ekoki, va l'initier. Minute Ekoki, va passer 5 minutes Ekoki. Voilà, voilà, ma 5 minutes Ekoki pour Abima. Maître. Maman. Voilà, ils à la cabouille. Entre nous sont les lèvres, ça c'est là ma famille. Ah bébé, Loba, Loba, ouais, qui conseille. Ils ont la détermination. Et ça, c'est un signe à encourager. En tout cas, c'est un signe à encourager. Voilà dans la pantalon, là, bas, chuté. Dolanda. Papa, dans ma ligne, il était sauvé. Et là, ça fait la qualité. 5 minutes Ekoki. 5 minutes, il a fait ça Ekoki. Bah, monsieur, c'est quoi? 5 minutes Ekoki. Bandeko 5 minutes Ekoki va faire ça, il va faire quoi? La police. Accueilli naïe. Aïe, combien ta musique était? Yé, il va faire quoi? 5 minutes, va faire Ekoki. 5 minutes, ma père qui va faire quoi? 5 minutes, ma père qui va faire Ekoki. Bah, monsieur. Yé, vous avez mon bandeko, azo kita, 5 minutes Ekoki. Maman yo kutwa. Yo na ulinga yo. Ulinga ni siko. Na lingi yo siko. 5 minutes ma peki waze ko Ekoki bandeko. Donc ici Félix waze quoi? Ayaki na ye ko beta musique te. Aïe kotala ndeko na ezeka waluzeka grand prêtre. Aïe kotala zeka waluzeka. Donc voilà, donc bitume bimite makamte lekina ninga calme. Félix wase quoi yeyo. Yeyo akoti na mutuka. Ouais. Félix Wazé quoi yo Moboulé bimité via qui naïe vacances dans Londres à raison on a lundi donc voilà bandeko message trop peut s'abonner na tango o yango yo tout ça entre biso ba congolais toko bo manaté donc
vieux yo vieux azozonga kini lendi ayaki London kotala zeka wa zeka ayaki kotala ndeko na ye azongi abeti na ye concert te mais bato baoboma ye mingi eza bafaux maître baya pembeni baoboma ye il y a aussi des vrais maîtres donc bafaux maître na bafaux donc bafaux maître na bafaux batateni militaire donc voilà ya wapi papa ya pamba pamba ya wapi ya pamba pamba ya pamba pamba donc voilà bandeko ya pamba militaire ya pamba ya wapi voilà donc tenue militaire et béba na poto tenue militaire et béba na poto donc c'est le commandant Yeke. Wase kwa sali ka 5 minutes accueilli. Donc il faut bengani donc accueilli donc voilà. Accueilli donc c'est ça. Donc voilà live tari non peut-être sabina na mitso bandeko. Yango wana la résistance ils a toujours Tinasuka. Donc voilà ne tokutani mala sima bandeko. Matondo. Bye bye.